élevé, il est digne d'être exalté. Ah, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Hey. Oui, il est digne d'être magnifié. Roi de gloire, Seigneur des seigneurs. Mon Dieu, mon roi. Merci pour ta présence qui se répand. Merci pour la grâce de l'exaucement. Merci pour le pouvoir de guérison. Merci pour l'onction des miracles. Mon Dieu, mon roi, je te prie avec le Saint-Esprit. Accepte de bénir ta parole. Enseigne-nous ce matin, oh Dieu. Je te le demande, Père, pour la gloire du nom de Jésus. Je te le demande, Père, avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Retrouvons le livre. Hey, retrouvons le livre. Et nous continuons avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'homme parfait, le plus beau d'entre 10 000, le narcisse de Saron, l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ est son nom, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, le pain descendu d'en haut, la porte des brebis, le bon berger. Hey! Alléluia. Amen. Jésus est le livre. Amen. Il a aussi utilisé la Bible de son époque. Alléluia. Amen. Déjà il y a 2 dimanches où le Seigneur nous enseignait sur ça. Comment le diable a tenté Jésus jusqu'à l'amener sur le terrain du livre. Et comment Jésus s'en est tiré. Alléluia. Amen. Il est écrit. Jésus l'amène sur il a été dit. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous lirons notre texte de base dans l'évangile selon Luc. Luc chapitre 4, du verset 16 au verset 30. Luc chapitre 4, du verset 16 au verset 30. Oh, je crois que Dieu nous fera beaucoup de bien ce matin. Alléluia. Amen. Retrouvons le livre. Luc chapitre 4. Nous lirons du verset 16 au verset 30. Je m'en vais lire. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit «
Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ceci dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Amen. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette histoire se passe juste après la tentation. Lisolo oyo ezoleka na sima ya komekama ya Yesu. Donc c'est la suite exacte du culte que nous avons eu il y a 2 dimanches. Elingi kolobeza molongo ya oyo elandanaki ya mayanga ni tozwaki mokolo elekaki. Amen, amen. Amen. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Ye akendaki na Nazareth esika kolaki. Et selon sa coutume, Pe kolandisama na bizaleli na ye. il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Ye akotaki na ndako ya Nzambe mokolo na saba. Il se leva pour faire la lecture. Atelemaki mpona kotanga mokanda. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Bongo bapesaki ye mokanda ya mosakoli Isaya. Déjà en lisant ceci, Na kotanga kaboye. il y a quelque chose qui attire notre attention. Eza na likambo moko ezobenda makanisi na biso. Selon sa coutume, Kolandisama na bizaleli na ye. selon ses habitudes, Kolandisama na lolenge amesanaki kosala. il se rendait à la synagogue. Ye azalaki kokendaka na ndako ya Nzambe. Et tel que l'histoire se déroule, Pe lokola lisolo yango ezoleka. nous pouvons comprendre que ce n'était pas la première fois qu'on lui donnait un livre à lire dans la synagogue. Tokomona ete ezalaki mbala ya yambo te bapesaki ye mokanda atanga na kati ya ndako ya Nzambe. Comment se passait le culte à la synagogue? Mayangani ezaki koleka lolenge nini kuna na kati ya ndako ya Nzambe. On y faisait 2 lectures. Bazaki kosala litangi mibale. La première lecture Litangi oya yambo. était tirée de la Torah, les 5 livres de Moïse. Yango ezalaki kouta na Torah na kati ya mikanda mitano oya Mose. On appelle ça paracha, Babengaka yango parasha. pour ceux qui sont intéressés. Pona ba oyo balingi koyeba. Et au pluriel, les parachiotes. Pona na lolenge ya ebele parachute. Et Bongo. la deuxième lecture se faisait dans les livres des prophètes. Litangi ya mibale yango ezalaki kosalama na mokanda ya Et basakoli. on appelait ça Haftara. Pe bazaki kobenga yango aftara. Amen, amen. Amen. Et l'histoire se passe Pe lisolo yango ezoleka après la première lecture. na sima ya litangi oya yambo. Les textes étaient choisis à l'avance. Makomi yango eponanaka yambo batanga yango. Il y avait quelqu'un Ezalaki na moto moko. chargé de vous donner le texte à lire. Ye abongisamaki kaka po apesa bino makomi oya kotanga. On vous dit pour le culte d'aujourd'hui, Alobi pona mayangani ya lelo. vous lirez cette portion dans tel livre. Bokotanga eteni oyo na mokanda songolo. Mais ce jour-là, Kasi mokolo wana on remet à Jésus le livre du prophète Ésaïe. bapesaki na Yesu mokanda ya mosakoli Isaya. Et il semblerait, Pe yango ezalaki lokola ou nous croyons, po to pe biso tondimi qu'on lui aurait dit la partie qu'il faut lire. bapesaki ye eteni oyo esengelaki ne atanga. Il déroule le livre. Ye afongolaki mokanda. C'était des parchemins enroulés. Yango ezalaki ba mikanda oyo balingaka yango. Il déroule Afongolaki et on voit Jésus qui cherche. bongo bamoni Yesu azoluka. Il cherche, il avance. Azoluka. Est-ce qu'il cherche le texte du jour Ye azoluka makomi oyo esengelaki atanga mokolo wana ou il cherche notre texte? to pe ye azaki koluka makomi mosusu. Amen, amen. Amen. Mais est-il qu'il trouva l'endroit où il était écrit? Kasi ye amonaki esika oyo ekomamaki Attention, tokeba. le verbe trouver ici, Elobeli oyo ekomamaki awa qui est traduit par trouva,
oyo elobami na komona to akutaki. Ce mot-là, ou ce verbe, Elobeli wana to verbe wana. vient d'une expression très célèbre, Yango euti na elobeli oyo toyebaka mingi. ou a créé une expression très célèbre. To pe yango ekelaki elobeli oyo eyebana mingi. Eureka! Quand est-ce qu'on dit Eureka? Eureka. Quand on a Soki omoni. Quand on a trouvé ce qu'on a longtemps cherché. Soki omoni eloko yo luki mingi. Eureka. Eureka. Et c'est le verbe qui est ici. Yango wana nde elobeli oyo eza Eureka, awa. il trouva le texte. Eureka ye amonaki makomi yango. Alléluia. Amen. À l'endroit où il était écrit, Na esika oyo ekomama. l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il Molimo m'a na oint. Yahweh aza likolo na ngai po ete apakolinga mafuta. S'il a trouvé, Soki ye amonaki yango. cela signifie qu'il a cherché. Yango lingi koloba ete ye alukaki. Parce que si le texte était prévu pour ce jour-là, Po ete soki makomi ebongisamaki pona mokolo wana. il n'aurait pas fourni d'efforts pour trouver. Ya kokai kosala makasi te ya koluka. Vous êtes là, Église. Toza wana elongo ecclesia. Amen, amen. Amen. Alors, Bongo déjà ici, awa nous comprenons que Jésus savait lire. tomona ete Yesu ayebaki kotanga. Qui peut dire Amen. Nani akokoloba amen. Qui lui a appris à lire? Nani ayekolisaki ye kotanga. Pourquoi devait-il apprendre à lire? Pona nini esengelaki na ye ayekola kotanga. Il n'est pas de la tribu de Lévi. Ye azana kati ya ekolo ya balewi te. Pour être préparé au Po sacerdoce. ete babongisa yo na bonganga Mais nzambe. pourquoi il a appris à lire? Kasi pona nini ye ayekolaki kotanga. Souvenez-vous Tokanisa lisusu. que ce jour-là, au temple, Ete mokolo wana na kati ya tempelo. il écoutait les docteurs discuter sur la loi. Ye azalaki koyoka bapesi malakisi koloba na tina ya mobeko. Il était intéressé. Ye asepelaki penza koyoka. Alléluia. Amen. Je referme la parenthèse. Nakangi litama yango. Si c'était un culte de serviteurs de Dieu, Soki ezalaki mayangani ya basali na nzambe. j'aurais ajouté ceci. Ngai nakokaki kobakisa boye. Servante de Dieu, Basali ya nzambe ya basi. serviteur de Dieu, Basali ya nzambe ya mibali. apprends à lire le livre. Ok, yo yekola kotanga mokanda. Il est différent du journal. Yango ekeseni na journal epesaka sango. Il est différent d'un roman. Yango ekeseni pe na roman. Il y a des techniques pour lire le livre. Eza na balolenge oyo ya kotanga mokanda. Et tout le monde ne sait pas lire le livre. Pe bato nyonso te bayebi kotanga mokanda. Il faut être formé pour lire le livre. Esengeli balakisa yo na tina ete oyeba kotanga mokanda. Et Jésus a trouvé un texte. Bongo Yesu ye amonaki makomi moko. Il lit le texte. Atangi makomi yango. Mais curieusement, Kasi ya kokamwa il s'arrête plus tôt. ye asukisi kotanga noki. Il devait le lire jusqu'à la fin. Esengelaki na ye atanga yango kino na suka. Mais il s'arrête quelque part. Kasi ye asukisi yango esika moko. Il arrête la lecture Ye atiki kotanga et il s'assoit. pe afandi. Voilà pourquoi tout le monde était étonné. Oh, Tala tina nini bato nyonso bakamwaki. comment la lecture d'aujourd'hui est si courte. Lolenge kani kotanga ya lelo eza mokuse. Amen, amen. Amen. Vous imaginez un dimanche, Bozo kanisa ete mokolo yenga moko. je viens, Na ye je lis une phrase, natangi kaka liloba je moke. dis Amen. Nalobi amen. Je dis voilà, cette parole s'est accomplie. Pe nalobi na bino tala liloba oyo yango ekokisami. Le culte est fini. Mayangani pe Que esili. Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Quelques-uns ne vont pas se lever. Bamosusu bakotelema te. Ils resteront, mais qu'est-ce qui est arrivé au pasteur? Bakotala balobi nini ekomeli mobateli pate. Mais c'est quel culte? Eza mayangani nini. Voilà pourquoi ils étaient étonnés. Tala tina nini bango bazaki kokamwa. Mais le livre du prophète Ésaïe, Kasi mokanda ya mosakoli Isaya la portion que Jésus a lue, eteni oyo Yesu atangaki se trouve où ça? ekutami wapi. Il y a une grande question. Eza na motuna ya monene. Vous voulez qu'on trouve ça? Bolingi ete tomona yango Il y aura une surprise pour quelqu'un. ekozala na kosutuka mpona moto moko. Bon, allons-y. Tokende. Vous êtes là, Église? Toza wana elongo Allons eklesia. dans Ésaïe chapitre 61. Tokende na mokanda ya Isaya mokapo na tuku motoba na moko. Nous lirons du premier verset jusqu'au troisième. Tokotanga uta molongo nango ya yambo kino na misato. Ésaïe Mokanda na Isaya chapitre 61, mokapo na tuku motoba na moko. du premier verset jusqu'au troisième. Uta molongo nango ya yambo kino ya misato.
Jésus a lu la Bible de son époque. Yesu atangaki Biblia ya ekeke na Et ye. dans la Bible de son époque, il y avait le livre du prophète Ésaïe. Pe Biblia ya ekeke na ye ezalaki na mokanda ya mosakoli Isaya. Et il a choisi Ésaïe 61. Bongo ye aponaki Isaya mokapona tuku motoba na moko Je m'en vais lire. na ke kotanga. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen. En principe, Na bosolo ce jour-là, mokolo wana si Jésus devait réellement lire ce texte, soki esengelaki na Yesu atanga penza makomi yango il devait aller jusqu'au verset 9. esengelaki na ye akende tino na molongo ya libwa. Amen, amen. Amen. Il devait aller jusqu'au verset 9. Esengelaki akende kino na molongo ya libwa. Mais on voit Jésus s'arrêter au verset 2. Kasi tomoni ete Yesu asukisi litangi ne na molongo ya mibale. Et il ne s'arrête pas là où il y a un point. Kasi ya suki te esika o litono ezalaki. Toi et moi, nous avons appris Yo na ngai toyekolaki que quand nous faisons la lecture, ete tango tozosala litangi on ne s'arrête que quand il y a un point. tosukisaka kaka soki litono ezali. Et mon professeur de dictée, Bongo molakisi oyo ya dicté quand il lisait le texte de dictée, tango ye azotanga litangi oyo ya dicté il disait toujours point final. azaki koloba litono ya suka. Vous avez eu aussi un professeur qui disait ça? Zwaki pe molakisi azaki koloba lolenge wana. Vous avez aussi étudié? OK. Amen, amen. Amen. Il disait point final. Azaki koloba litono ya suka. Et le professeur de lecture, Bongo molakisi oyo ya litangi quand il nous laissait lire, soki atiki biso totanga il nous faisait remarquer que quand il y a la virgule, on élève la voix. azaki koloba ete soki nzoloko ezali esengeli otombola mwa moke mongongo. Mais quand tu arrives au point final, Kasi soko komi na litono ya suka tu atterris, yo okitisi tu respires un peu opemi mwa moke avant de commencer une autre phrase. yambo ete obanda lisusu litangi. Mais Jésus s'arrête en chemin. Kasi Yesu ye asukisi kotanga na nzela. Or, il n'était pas le seul à connaître ce texte. Nzoka nde azalaki ye moko te ayebaki litangi wana. Mais je dis, mais pourquoi il s'arrête là? Kasi mpona nini asukisi wana? Et puis, Bongo na sima. non, ça je le dirai après. Na wana na koloba sima. Remarquons ceci, revenons à Ésaïe 61. Tozonga na mokanda ya Isaya mokapo na tuku motoba na moko. Il s'arrête au verset 2, Ye asukisi litangi na molongo ya mibale. dans la première phrase. Na eteni nango oya yambo. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pona kotatola mbula ya ngolu na Yahweh. Mais il ne veut pas lire et un jour de vengeance de notre Dieu. Kasi alingi kotanga te mokolo oyo Yahweh alingi azongisa kana. Il ne veut pas. Aboyi. Il censure. Ye alongoli yango. Il choisit les textes qu'il lui faut pour ce moment-là. OK, ye aponi litangi oyo esengeli pona ngonga wana. Il est venu annoncer une année de grâce. Ye aye kotatola mbula mobimba ya ngolu. Il n'est pas venu pour le jour de vengeance. Ye ayaki pona mokolo oya kozongisa mabete. J'ouvre une Na parenthèse. fongoli mwa litama. La grâce dure longtemps. Ngolu yango ewumelaka. La vengeance un jour. Kasi kozongisa mabe esalaka mokolo moko. Si Dieu prend 2 jours de vengeance, Soki nzambe azwi mokolo mibale pona kozongisa mabe, qui subsistera? nani akotikala na bomoi? OK. Mais il donne une année Kasi ye apesi mbula mobimba pour toucher même celui qu'on ne touche pas. pona kosimba ata moto oyo basimbaka La te. grâce est ouverte à tous. Ngolu eza polele pona biso nyonso. Et Jésus s'arrête à une année de grâce. Bongo Yesu asukisi na mbula ya ngolu. Il ne veut pas annoncer la vengeance. Ye alingi te kosakola mbula ya Il kozongisa n'est mabe. pas venu pour ça. Ayaki pona yango te. Il est venu pour l'année de grâce. Ye ayaki pona mbula oyo ya ngolu. Et c'est l'année la plus longue. Yango wana nde mbula oyo ya molai penza. Depuis qu'elle a commencé ces jours-là, Uta mokolo wana abandaki jusqu'aujourd'hui, kino lelo. c'est la même année de grâce. Eza kaka mbula moko ya ngolu. Est-ce que vous êtes là? Toza elongo Attention, Église. tokeba ecclesia. Généralement,
mingi mingi quand on faisait la lecture de l'Aftara ou des prophètes dans la synagogue, tango basalaka litangi ya basakoli na kati ya ndako ya Nzambe on pouvait commenter bakokaki kobeta mwa lisolo to kobakisa mwa liloba et on pouvait ajouter un autre texte. to pe bakokaki kobakisa makomi mosusu. Vous êtes là? Toza elongo Et Jésus bongo Yesu n'a pas lu seulement Ésaïe 61. ye atangaki kaka te mokanda ya Isaya mokapona tuku motoba na moko. Il l'a combiné avec un autre texte, Ye asangisaki yango na makomi mosusu mais qui est toujours dans les livres d'Ésaïe. kasi yango eza kaka na kati ya mokanda ya Isaya. Il l'a combiné avec Ésaïe 42. Ye asangisaki yango na mokanda ya Isaya mokapona tuku mine na mibale. Alléluia. Amen. Pour mieux comprendre la pensée, Pona kososola malamu likanisi nous pouvons lire le verset 6 et le verset 7. tokoki penza kotanga molongo na motoba pe oya sambo. Mais avant de lire ça, Kasi yambo ete totanga yango non, lisons d'abord versets 6 et 7, nous y reviendrons. totanga nanu molongo ya motoba na ya sambo tokozongela yango. Jésus connaissait le livre, Yesu ayebaki mokanda. Ésaïe 42, Mokanda na Isaya mokapona tuku mine na mibale. versets 6 et 7. Molongo ya motoba pe na sambo. Hey! Ok. Alléluia. Amen. Je m'en vais lire. Nake kotanga. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons le captif, et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Ah! Amen. Vous êtes là? Tozawana. Et vous verrez que quand il a lu dans Luc 4, 18, Tokomona ete tango atangaki na mokanda ya Luka mokapona mine. qu'on venait de lire, Oto uti kotanga. pour proclamer aux captifs la délivrance Pona kotatola na bakangami bokangolami. et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pena ba oyo ba monaka te misu komona. Donc il a combiné avec Ésaïe 42. Elingi koloba ete ye asangisaki yango na mokanda ya Isaya mokapona tuku mine na mibale. Mais pourquoi il a pris Ésaïe 42? Kasi pona nini ye azwaki mokanda na Isaya mokapona tuku mine na mibale. Et pourquoi on ne fait pas allusion à Ésaïe 42? Kasi pona nini bazolobela te na mokanda ya Isaya tuku mine na mibale. Verset 1er d'Ésaïe 42. Molongo nango ya yambo. Hey. Ok. Ésaïe 42, verset 1er. Mokanda na Isaya mokapona tuku mine na mibale molongo nango ya yambo. Ah, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Ça ne vous rappelle pas le baptême? Yango ezolakisa biso te libatisi. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ye oyo aza mwana na Et ngai puis oyo l'Esprit de nalingi. Dieu est descendu sur Jésus. Bongo molimo na Nzambe akitaki likolo na N'est-ce Yesu. pas Ésaïe 42, verset 1er? Yango wana te mokanda na Isaya mokapona tuku mine na mibale molongo na yambo. Je suis allé peut-être trop vite. Nake penza mwa lombango tango mosusu. Revenons à Luc chapitre 4. Revenons à ça. Tozonga na mokanda na Luka mokapona mine. Vous êtes là, Église? Toza wana Ecclesia. Amen, amen, amen. Amen. Regardons Luc chapitre 3, Totala na Luka mokapona misato. versets 21 et 22. Molongo na tuku mibale na moko pe tuku mibale na mibale. Allons lentement. Tokende penza malembe C'est l'année de malembe. la Bible. Eza mbula ya mokanda. C'est l'année du livre. Eza mbula ya mokanda. Et nous lirons la Bible comme jamais Pe auparavant. biso tokotanga Biblia lokola nanu totanga yango te. Heureusement que nous sommes la présence de Dieu. Esengo mingi biso toza la présence de Dieu. Et la présence de Dieu n'est pas seulement une église. La présence de Dieu yango eza kaka ecclesia te. C'est plus qu'une famille. Yango eleki atako libota. C'est une manière de lire la Bible. Eza lolenge oya kotanga Biblia. Une manière de vivre avec Dieu. Pe lolenge moko ya kobika elongo na Nzambe. Luc chapitre 3, verset 21. Luka mokapona misato molongo na tuku mibale na moko. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection.
n'est-ce pas Ésaïe 42 qui s'accomplit? wana eza mokanda na Isaya mokapo na tuku mine na mibale nde ekokisami. Voici mon serviteur que je soutiendrai, Tala mosali na ngai oyo nakosunga, mon élu, oyo ngai naponi, en qui mon âme prend plaisir. oyo katikati na ye molema na ngai J'ai ezosepela. mis mon esprit sur lui. Natie molimo na ngai likolo na ye. Il annoncera la justice aux nations. Ye akosakola bosembo na bikolo. Jésus connaissait ce texte. Yesu ayebaki makomi oyo. Et il prend le verset 7 Bongo ye azwaki molongo oyo ya pour sango. ouvrir les yeux des aveugles, Pona kofungola miso ya baye bakufa pour miso. faire sortir de prison le captif. Pona kobimisa baye bazalaki na boloko. En d'autres termes, Na elobeli mosusu, écoute cette parole. yoka liloba oyo. Jésus a manipulé le texte pour mieux l'appliquer sur sa vie. Ok. Yesu atangaki malamu makomi po ete akokisa yango na bomoi na ye. Il a manipulé. Ye atalaki yango penza malamu. Il prend un verset ici, Ye azwaki molongo moko awa. un verset là-bas, Azwaki molongo mosusu kuna. un mot ici, Elobeli moko kotoyo. il les met ensemble Asangisi yango et esika il les moko. déclare sur sa Pe vie. ye atatoli yango likolo ya bomoi na ye. Qu'est-ce que cela signifie? Yango elingi kolakisa nini? Si tu veux que le livre s'applique dans ta vie, Soki olingi ete mokanda yango ekokisama na bomoi na yo. sélectionne les textes qu'il te faut pour le moment. Ok, yo pona makomi oyo ebongi na yo na tango wana. Alléluia. Amen. Sélectionne. Yo pona. Tu peux prendre une pensée dans les psaumes. Yo koki kozwa mwa likanisi moko na loyembo. Tu colles avec une pensée dans Philippiens. Osangisi yango na likanisi moko na Tu Philippiens. complètes avec une phrase qui est dans Matthieu. Obakisi na elobeli oyo eza na mokanda ya Et Matayo. tu déclares. Pe yo otatoli. Et tu dis cette parole s'accomplit dans ma vie. Pe olobi ete maloba oyo ekokisami na bomoi na C'est nga. ce qu'il a fait. Yango wana nde oyo Yesu asalaki. Il n'a pas pris un seul texte, Ye azwaki kaka makomi moko te. mais il a manipulé différents Kasi ye textes. asangisaki makomi ebele. Et il les a appliqués sur lui. Pe ye atiaki yango likolo na ye moko. Voilà pourquoi tout le monde était étonné. Tala tina nini bato nyonso bakamwaki. Hey, Ok. connais ta Bible. Yeba Biblia na yo. Peut-être Tango mosusu. qu'il y a un mot Eza na elobeli moko. ou une phrase dans Genèse To pe maloba moko na mokanda ya ebandeli. que tu dois coller avec une phrase dans Colossiens. Oyo esengeli na yo osangisa na oyo eza na kati ya makomi ya Et ça Colossiens. va donner la solution à ton problème d'aujourd'hui. Ok, yango ekopesa eyano na likambo na yo ya lelo. Peut-être encore Tango mosusu une pe pensée qui est dans les proverbes likanisi moko oyo eza na mokanda ya que masese. tu dois coller avec un verset qui est dans Apocalypse. Oyo esengeli osangisa na molongo oyo ezali na koyebisa basekele. Et comme résultat, Pe oyo ekopesa mbano ton miracle. mikamwa na yo. C'est ce que Jésus nous enseigne. Yango wana nde oyo Yesu azoyekolisa biso. Qu'il faut entrer dans les livres. Ete esengeli kokota na kati ya mokanda. Prendre ça, Yo ozwi oyo. ceci, Ozwi oyo kuna. les mettre ensemble Osangisi yango esika et le moko. déclarer. Pe kotatola yango. C'est ce qu'il a fait. Yango wana nde oyo Yesu asalaki. Hey, Ok. vous êtes là? Toza elongo. Je reviens aussi. Nazongi lisusu. Amen. Amen. Il annoncera la justice aux nations. Ye akopesa bosembo na bikolo. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et quand Jésus a fait cette lecture, Petango Yesu asali litangi oyo. tout le monde était étonné. Bato nyonso bakamwaki. Pourquoi ce texte? Pona nini makomi Pourquoi oyo? il a lu ça comme ça? Pona nini atangaki yango lolenge Et il wana. ajoute lui-même, Jésus, Bongo abakisi ye moko Yesu. cette parole de l'écriture Makomi oyo ya liloba. que vous venez d'entendre s'est accomplie. Oyo bouti koyoka yango ekokisami. Aujourd'hui même. Lelo kaka. Mais qu'est-ce que ça signifie? Kasi yango lingi kolakisa nini? Qui déclare l'accomplissement de l'écriture? Nani atatolaka bokokisami ya makomi? Qui doit déclarer l'accomplissement? Nani esengeli atatola bokokisami? C'est toi. Eza yo. Ok. C'est ta foi qui doit dire Eza kondima na yo cette esengeli parole de eloba, l'écriture makomi oyo ya que je liloba, viens de déclarer oyo auti kotatola, s'accomplit pour moi yango aujourd'hui. ekokisami mpo na nga lelo. Ça, c'est le travail de la foi. Wana eza mosala ya kondima. Ok. Lis, Tanga. déclare Tatola. et prononce Pe yo loba. que cette parole s'est accomplie. Ete liloba oyo ekokisami. Personne ne l'a fait à sa place. Moto moko te asalaki yango na esika na ye. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Hey. Et vous voyez, Pe bomoni Jésus a fini. Yesu asilisi. Tout le monde le regarde. Bato nyonso bazotala ye. Autrement.
bazotala lolenge mosusu. Mais nous connaissons ce jeune homme. Pe toyebi elenge mobali oyo. N'est-ce pas le fils de Joseph? Ye tende mwana ya Yosefu. Comment peut-il dire Lolenge kani akoki koloba que cette parole ete liloba oyo s'est accomplie? yango ekokisami. Il se prend pour qui? Yazomi mona nani? À vrai dire, Na elobeli ya solo. avec le livre, hein, elongo na mokanda. c'est comme si on allait dans un supermarché self-service. Eza lokola tozokende na supermarché kozwa biloko eselambami. Tu prends ce qu'il te faut. Yo zozwa kaka oyo esengeli pona yo. Et dans certains supermarchés, Pe na ba supermarché mosusu. il y a des marchandises qui sont cachées. Eza na biloko akoteka ba bombi. Il faut avoir circulé dans toute la surface Esengeli otambola na bisika nyonso. pour découvrir certaines choses. Pona komona biloko mosusu. Mais c'est à toi de prendre. Kasi eza nde na yo ozwa. C'est comme ça avec ce livre. Eza lolenge wana na mokanda. Ils sont étonnés. Bango bakamwe. Mais c'est le fils de Joseph. Kasi aza mwana na Il Yosefu. dit que cette parole le concerne. Alobi liloba oyo etali ngai. Alors Jésus leur dit, Bongo Yesu alobi na bango. vous voulez me dire, Bolingi boyebisanga. médecin guéris-toi toi-même? Monganga mibikisa yo moko. C'est vrai. Ya solo. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Mosakoli moko te bayambaka ye malamu na ekolo na ye. Alors Jésus veut expliquer quelque chose. Bongo Yesu alingi alimbola likambo moko. Il les amène dans les livres des rois. Ye amemi bango na mokanda ya bakonzi. Dans le premier livre des rois, Na mokanda ya yambo ya bakonzi. il parle du prophète Élie. Azoloba na tina ya mosakoli Elia. À l'époque d'Élie, Na ekeke oya Elia. quand le ciel a été fermé, Tango likolo yango ekangamaki. 3 mois et 6 mois, Ekangamaki mbula et 3 ans misato. et 6 mois, Ekangamaki mbula misato pe basanza motoba. Élie n'a été envoyé que chez une seule veuve. Elia ya tindamaki kaka epa ya mwasi moko akufela Il mobali. y avait plusieurs veuves. Kasi baso bakufela mibali bazalaki Et ebele. puis, Kasi pe Dieu n'envoie pas Élie chez une veuve d'Israël, Nzambe atindi Elia epai ya mwasi akufela mobali ya Israel mais te. chez une veuve païenne. Kasi epai ya mwasi akufela mobali wa mopagano. C'est là qu'il y a eu le miracle. Wana nde esika bikamwa ezalaki. Ça, c'est dans un roi, Wana eza na mokanda ya yambo ya le premier bakonzi. livre des rois. Mokanda ya yambo ya bakonzi. Au chapitre 17, vous lirez à la maison. Na molongo nango ya zomi na motoba tokotanga na ndako. Zombi na sambo. Premier livre des rois, chapitre 17. Mokanda ya yambo ya bakonzi na mokapo nango ya zomi na sambo. Ce n'est pas fini. Esili wana te. Il les envoie encore dans le deuxième livre des rois. Atindi bango lisusu na mokanda ya mibale ya bakonzi. Ce sont les livres qu'il lisait. Wana eza ba mikanda oyo azalaki kotanga. Jésus lisait la Bible de son époque. Yesu azalaki kotanga Biblia ya ekeke na ye. Dans le deuxième livre des rois, Na mokanda ya mibale ya bakonzi. il dit, Alobi. il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, Ezalaki pe na bato ebele ya maba na tango ya mosakoli Elisa. le prophète. Mosakoli. Mais aucun d'eux n'a été purifié, Kasi moko te katikati na bango apetolamaki. si ce n'est Naaman le Syrien, l'étranger, le païen. Soki ezalaki Naaman ete mopaya mopagano. Ah, vous savez, Boyebi. il utilise une expression. Awa azosalela elobeli moko. Si ce n'est, Soki eza. ça signifie quoi? Elingi koloba nini? Dieu a fait exception, Ye Nzambe aponaki. mais pour les païens. Aponaki kasi pona bapagano. Nous comprendrons ça. Tokososola malamu Ils se yango. sont tous énervés. Bango nyonso basilikaki. Ils l'ont amené, ils ont traîné Jésus sur le sommet d'une montagne. Bamemaki ye likolo na ngomba. Ils ont voulu le jeter, Balingaki babwaka ye. mais il passa parmi eux. Kasi Yesu adusolaki katikati na bango. Pourquoi ils se sont énervés? Pona nini bango basilikaki? Parce que Jésus a ressorti un principe très fort. Ok, po ete Yesu abimisaki miango moko ya makasi. Vous êtes là? Poza elongo. Si ce n'est, Soki eza. dans votre Bible, Na kati ya Biblia na au yo. verset 26, Na molongo ya tukumi bale na motoba. et seulement Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Vous pouvez encercler, si ce n'est, Yo koki kocha mokoloto na soki ekoki. si ce n'est, Soki ekoki. alléluia. Amen. Au verset 27, Na molongo ya tukumi bale na sambo. aucun d'eux ne fut purifié, Moko te katikati na bango apetolamaki. si ce n'est Naaman le Syrien, Soki ezalaki kaka Naaman te moto na Syrie. si ce n'est, Soki ezalaki. ça signifie quoi? Eliki koloba nini? Vous êtes là?
toza elongo Avec le livre, elongo na mokanda il faut aller du côté de ceux qui sont exceptionnels. esengeli okende na ngambo ya ba oyo baponami. Si pour les autres c'est un livre, Soki pona ba emosusu eza mokanda, pour toi c'est une vie. ok pona yo eza bomoi. C'est ça qu'il veut leur dire. Yango wana nde o alingaki aloba na Vous bango. voulez me rejeter parce que je dis que cette parole commence à vivre en moi. Bino bolingi bobwaka ngai po ete nalobi liloba oyo ebandi kobika kati na ngai. Mais écoutez, Kasi boyoka à l'époque du grand prophète Élie, na ekeke ya mosakoli monene Elia. il a été envoyé chez une veuve. Ye atindamaki epai ya mwasi akufela mobali. Mais une veuve païenne. Kasi mwasi akufela mobali ya mopagano. Élisée. Élisée. Il y avait plusieurs lépreux en Israël. Bato oyo ya maba bazalaki ebele na kati ya mboka Mais c'est Israël. un étranger, Kasi ezalaki nde mopaya. un païen Mopagano. qui a été purifié. Yende apetolamaki. En d'autres termes, Na ilobeli mosusu il veut nous dire, alingi aloba na biso ce livre, mokanda oyo c'est le livre de la grâce. yango eza mokanda ya ngolu. Personne ne peut t'exclure. Moto moko te akoki kotia yo pembeni. C'est le livre Ok. de la Eza grâce. mokanda ya ngolu. Si lui, Jésus, Soki ye Yesu ne pas compter parmi ceux qui doivent appliquer ce livre sur sa vie, ye akoki kotangama te katikati ya bato oyo bakoki kotia mokanda oyo na bomoi na bango parce qu'il n'est pas lévite, po ete ye aza molewi te, mais au moins, kasi il entre dans l'exception. ok ye akoti na kati ya baye baponama. L'exception. Akoti na kati ya baye baponama. Pour déclarer une telle parole, Mpona kotatola liloba ya il lolenge fallait oyo être sacrificateur. esengelaki ozala nganga nzambe Pour dire cette parole s'accomplit sur moi. mpona koloba ete liloba oyo ekokisami likolo na Parce ngai que je suis le prêtre. po ete ngai naza nganga Mais nzambe. Jésus n'est pas prêtre. Kasi Yesu ye aza Mais nganga il nzambe l'applique. te. Kasi ye atie yango likolo Et na il ye. leur dit, Mpe alobi na bango il y avait plusieurs lépreux ezalaki na bato ya maba ebele en Israël, na Israel. là où il y avait les promesses. Esika oyo bilaka Mais ezalaki. aucun n'a été purifié. Kasi moko te ya petolamaki. Mais l'étranger Kasi mopaya qui est venu de loin, oyo a awutaki été mosika purifié. ya il petolamaki. y avait plusieurs veuves Ezalaki na basi ebele en bakufela mibali Israël, na kati ya Israel. là où il y avait les promesses. Esika oyo bilaka Mais c'est vers ezalaki. une veuve païenne Kasi ezalaki epai ya mwasi okufela mobali ya mopagano. que le miracle de la multiplication s'est produit. Nde bikamwa ya bofuluki yango esalamaki. C'est le livre de l'exception. Yango eza mokanda ya baye bachama pembeni. Si pour les autres, Soki mpona ces bamosusu choses ne s'accomplissent pas, makambo oyo ezokokisama te, pour toi, mpona yo ces paroles doivent s'accomplir. ok liloba oyo ekokokisama. Que Amen. personne ne te sorte du livre. Moto moko te abimisa yo na kati ya mokanda. À toi de déclarer que cette parole s'accomplit. Na yo nde otatola liloba oyo ekokisami. Personne ne va le déclarer à ta place. Moto moko te akotatola yango na esika na yo. Et tu vois, Pe yo komona parce qu'il a dit ça, po ete ye alobaki il a eu yango. des problèmes. Ye azwaki makambo. Il se prend pour qui? Ya mimoni Nous nani. connaissons ses parents. Toyebi baboti Il a nde. grandi ici à Matete. Ye akoli awa na matete. Et il veut se faire valoir. Ye alingi amimona moto motuya. Les ennemis s'élèvent. Banguna batelemi. Quand tu es exceptionnel, Tango yo oza moto ya chama pembeni. les ennemis s'élèvent. Banguna batelemi. Quand tu découvres ce qu'eux ne comprennent pas. Soki yo omoni oyo bango bazososola yango te. Les ennemis s'élèvent. Banguna batelemaka. Quand se manifeste en toi ce qui ne se manifeste pas chez eux. Tango ezotalisama epai na yo oyo ezotalisama epai na bango te. Hey, Ok. le livre de l'exception. Mokanda oyo chama pembeni. Mais tout ceci Kasi nyonso oyo s'est passé à partir d'une expression simple. yango elekaki na lilobeli moko oyo kaka ya pete. Tout a commencé par quoi? Yango ebandaki na nini? Il s'est rendu à Nazareth, Ye akendaki na engumba ya où il Nazareth. avait été élevé, Esika oyo ye akolaki. et selon sa coutume, Pe kolandisama na bizaleli na ye. Kolandisama na bizaleli na ye. selon sa coutume, Kolandisama na bizaleli na selon ye. ses habitudes, Kolandisama na lolenge oyo amesana selon sa kosala. manière de faire. Kolandisama na lolenge oyo azalaka kosala. Cette expression Wana elobeli, est très importante. elobeli wana yango eza penza motuya. Il est allé comme d'habitude, Ye akendaki lokola momesano. mais pour quelque chose d'exceptionnel. Ok, kasi pona eloko moko ya motuya. Je viens à l'église comme d'habitude, Ngai na yaka na eklezia lokola momesano. mais pour recevoir quelque chose d'exceptionnel. Ok, kasi pona koyamba to kozwa eloko moko ya motuya. Alléluia. Amen. Comme d'habitude, Lokola mais momesano. pour recevoir quelque chose
d'exceptionnel. mpona kozwa eloko moko ya motuya. Cette expression-là elobeli wana est très importante. yango eza penza motuya mingi. Et elle revient quelques 4 ou 5 fois dans la vie de Jésus. Pe yango ezozonga mbala misato to mine to mitano na bomoi na Yesu. Oui, il est important de le savoir. Eza penza motuya mingi toyeba yango. Dans Marc chapitre 10, Na mokanda ya Malako mokapona zomi. verset 1er. Molongo nango ya yambo. Marc chapitre 10, verset 1er. Na mokanda ya Malako mokapona zomi molongo nango ya yambo. Marc 10, verset 1er. Malako mokapona zomi molongo ya yambo. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume, il s'est mis encore à l'enseigner. Alléluia. Amen. Selon ses habitudes, Lokola bizaleli na mesana ki il kosala. enseignait. Ya bandaki koyeye kolisa. Selon sa coutume, Lokola bimomesano. il se mit encore à prêcher. Ye abandaki lisusu koteya. Quelles sont tes habitudes? Bizaleli na yo ezalaka nini? Selon ses habitudes, Kolandisama na bizaleli na il ye. partageait la parole. Ye azalaki kokabola liloba. Luc 22, verset 39. Mokanda na Luka mokapona tukumi bale na mibale molongo na tukumi sato na libwa. Et nous lirons, Dieu voulant, le verset 40. Pe tokotanga soki nzambe alingi molongo na tukumi nei. Luc 22, Luka mokapona tukumi bale na mibale verset 39 et 40. molongo ya tukumi sato na libwa pe tukumi nei. Luc 22, verset 39. Luka mokapona tukumi bale na mibale molongo na tukumi sato na libwa. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Selon sa coutume, Lokola bizaleli na ye. il allait prier. Yazalaki kokende kosambela. Hey, cette coutume, Zalaka na bizaleli wana. hey, cette habitude Zalaka na momesano wana. de prier, Ya kosambelaka. hey, ces lieux de prière, Yo zala na esika ya losambo. selon ses habitudes, Kolandisama na bizaleli na ye. il partageait la parole. Yazalaki kokabola liloba. Selon ses habitudes, Kolandisama na il bizaleli. priait. Azalaki Et kosambela. selon sa coutume, Pe kolandisama na bomesano na il ne ye. ratait pas le culte à la synagogue. Ye azalaki kozanga mayangani te na eklesia. C'était habituel, Ezalaki eloko oya mesanaka mais pour kosala. quelque chose d'exceptionnel. Kasi pona elikambo moko oya motuya. Viens régulièrement, Yo yaka tango nyonso. mais fais de chaque dimanche un dimanche exceptionnel. Ok, kasi salaka ete mokolo na yenga nyonso ezala mokolo na yenga oye chama pembeni. Viens au culte, Yaka na mayangani. mais à toi de décider que ce culte est pour moi un culte exceptionnel. Kasi na yonde ozo mokano ya koloba ete mayangani oyo eza mayangani chami pembeni pona ngai. Alléluia. Amen. Pourquoi ces gens se sont énervés? Pona ni bato wana basilikaki Parce que Jésus po ete Yesu a montré alakisaki que ce que vous, les enfants d'Israël, ete oyo bino bana na vous Israël n'avez pas pu prendre, oyo bokokaki kozwa te un, ya yambo c'est une femme qui a pu prendre. eza mwasi nde mutazwaki. Deux, Ya mibale c'est une femme au bas de l'échelle, elle est veuve. azalaki mwasi oyo ya se penza ya kufela mobali. Trois, Ya misato c'est une femme païenne azalaki mwasi oyo ya mopagano. Amen. qui a pu prendre. Yenda kokaki kozwa. Ce que les enfants d'Israël n'ont pas pu prendre, Oyo bana na Israël bakokaki kozwa te c'était un général étranger ezalaki nde mokonzi ya basoda ya mopaya. qui a pu le Nde prendre. akokaki kozwa yango. Alors qu'un lépreux était exclu de la société, Wana tango moto oyo ya maba abwakami na esika bato bafandaka. mais il a vécu l'exception. Ye abikaki kasi oyo echama pembeni. Maintenant, toi comprends aujourd'hui Kasi yo sosola lelo que tout ce qui est écrit, ete nyonso oyo ekomami tu peux le prendre. yo koki kozwa yango. Le livre est à toi. Mokanda eza ya yo.
C'est ta bouche qui doit déclarer. eza monoko na yo nde esengeli etatola. Et quand tu déclares, Mpe ntango yo ozotatola, ne regarde pas à ton voisin. yo kotala te moto aza na pembeni Ce na n'est yo. pas son affaire. Ok, yango eza likambo na ye te. Tu connais tes problèmes Yo oyebi makambo na et yo. tu sais quelle solution tu cherches. Mpe yo oyebi eyano nini oyo ozoluka. Ton voisin ne comprend pas pourquoi tu déclares ce verset. Moto oyo aza pembeni no ayebi te mpona nini ozotatola makomi wana. Mais pour toi, Kasi mpona yo, le verset que tu déclares molongo oyo yo ozotatola, te met dans l'exception. yango ezotya yo pembeni. Pourquoi? Mpona nini? Si pour les autres c'est un texte à lire, Soki mpona bato mosusu yango eza kaka makomi oyo ya kotanga. pour toi c'est un texte à vivre. Ok, mpona yo eza makomi oyo esengeli obika yango. Il y a lire et vivre. Eza na kotanga mpe kobika. Il a lu, Ye atangaki, les autres lisaient. bato mosusu bazaki Mais kotanga. Jésus a lu Kasi Yesu et atangaki. dit, je commence à le vivre. Mpe alobi ngai na bandi kobika yango na bomoi na nga. Peuple de Dieu, Libota na quand Nzambe. Dieu m'a enseigné ça, Tango Nzambe ayekolisaki ngai j'ai yango. commencé à lire des textes nuitamment. Ngai na bandi kotanga makomi na butu. Tel verset, Natangi molongo avec oyo. tel verset, Elongo na molongo ça oyo. donne une bombe. Epesi bombe. Tel verset, Molongo oyo. tel verset, Molongo ça oyo. donne un miracle. Epesi bikamwa. Tel verset, Molongo avec oyo. tel verset, Elongo na ça molongo donne oyo. l'autorité. Yango epesi bokonzi. Et j'ai commencé à lire autrement. Bongo ngai na bandaki kotanga yango lolenge mosusu. Avant, je lisais d'un trait. Yambonga nazaki kotanga yango nyonso na Maintenant, mobimba. je saute, je prends la barre, Ok, sikoyo je na mets pumbwe ici, na zwi awa na tye je mets awa, là, na tye puis je kuna, déclare. bongo na tatoli. Et quand j'ai déclaré, Pe ntango nga na je me dis tatoli, à moi-même nga nazomitala nga moko, Cette nazomilobela nga moko que liloba je viens de oyo, déclarer, oyo nga nauti kotatola. n'est-ce pas qu'elle commence à être accomplie? Yango ebandi kokokisama. Cette parole Liloba oyo est en moi, eza kati dans na mon nga, sang, na kati ya dans mon makila, esprit, na molimo dans na mon nga, âme, na kati ya dans mon molema, corps. na kati ya Cette nzoto. parole Liloba marche en oyo moi. ezotambola Cette kati parole na nga. Liloba s'accomplit. oyo ezokokisama. Cette parole Liloba se oyo réalise. ezokokisama. Je ne demande l'avis des personnes. Nazotuna moto moko te, C'est ma foi qui s'exprime. eza kondima na ngai nde ezosala. Si tu me dis, Soki oyebisi nga, toi tu as lu cette parole, yo otangi liloba oyo, je te dirai, na koloba na yo, si ce n'est moi, soki ezalaki ngai, qui d'autre doit lire ça? nani mosusu akoki kotanga C'est yango? pour moi. Eza mpo na nga. Si toi tu as lu, Soki yo otangaki, moi je vais le vivre. ngai nakobika yango. La différence, Bokeseni, toi tu lis, yo ozotanga, moi je le vis. ngai nazobika yango. Pour toi c'est un texte, Mpo na yo eza makomi, pour moi c'est une porte. kasi mpo na ngai eza ekuke. Ah, Alléluia. Jésus l'a fait. Yesu asalaki C'est lui le yango. modèle. Yende ndakisa. Tel que Jésus a lu, Lokola Yesu c'est comme ça atangaki, que je lirai. nde lolenge wana ngai na J'ai un kotanga. modèle. Naza na ndakisa Il moko. s'appelle Jésus. Kombo na ye Yesu. Il priait, Asambelaki, je prie. nga pe na Il kosambela. prêchait, Azalaki je koteya, prêche. nga pe na koteya. il lisait le livre, Azalaki j'ai kotanga lu les mokanda, livres. nga pe na kotanga Il le mokanda. déclarait, Azalaki je le kotatola déclare. yango, nga pe na kotatola. Il sautait certains textes, Ye j'en azalaki sauterai aussi kopimbwa milongo certains. mosusu, nga pe na kopimbwa mosusu. Ok. Là où il y a un point dans la Bible, ça ne veut pas dire qu'il y a un point dans ma vie. Ok, esika o litono eza na Biblia elobi te ke litono eza na bomoi na nga. Je peux mettre un point là où il y avait une virgule. Ngai nakoki kotia litono esika nzoloko ezalaki. Aïe, 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 aïe. Et Dieu m'a dit pour ce matin Pe Nzambe ayebisi ngai qu'il y a mpona une ntongo na grâce lelo. particulière Ete eza na ngolu ya bopeke. pour ce culte. Mpona mayangani Il y a oyo. une grâce particulière. Eza na ngolu ya bopeke. Dieu va donner l'exception. Nzambe akopesa oyo etiama Cherche pembeni. un domaine dans lequel Yo luka epimelo moko tu veux katikati na faire yango, l'exception. oyo koki kosala oyo ya bikamwa. pour faire telle chose, Mpona kosala likambo il faut songolo. remplir tel critère. Esengeli yo otondisa lolenge Mais boye. toi, tu ne remplis pas les critères. Kasi yo okokisami na yango Mais te. par sa grâce, Kasi na tu ngolu na le ye, feras. okosala yango. Exceptionnel. Ochami pembeni. Oui, Iyo. c'est la grâce qui est ici. Yango wana nde ngolu oyo eza awa. Dans quel domaine tu veux faire l'exception? Na epimelo nini oyo olingi ochama pembeni. Dans quel domaine? Na epimelo nini. La grâce est ici. Ngolu eza awa. Personne n'est jamais guéri de cette maladie. Moto moko te abika na bokono wana. Si ce n'est toi, Soki eza kaka yo te. toi tu guériras. Yo okobika. Tu es exceptionnel. Yo za oyo achama pembeni.
Ok. Dans quel domaine? Na epimelo Où nini? veux-tu vivre l'exception? Esika nini yo olingi kobika kochama pembeni? Dans quel domaine? Na epimelo nini? C'est la grâce qui est ici. Yango wana nde ngolu oyo C'est eza la awa. grâce qui coule maintenant. Yango wana nde ngolu oyo ezosopa na C'est la sikoyo. grâce qui va se manifester. Yango wana nde ngolu oyo ekomitalisa. Yakoraba indaribaike. Indorokobo shekerebe kentarabaike rebe shindaike ikorokonto koroboshe. Yandarabai korobo. Kurabai karaba kantaraba shandarabaike. Indaribai koroboshe. Cette veuve n'avait qu'un peu de farine. Mwasi wa kufela mobali ya zalaki Un kaka peu na fu d'huile. moke, mafuta pe moke. La farine s'est multipliée. Kasi farine yango ezalaki L'huile kofuluka. s'est multipliée. Mafuta pe ezalaki kofuluka. Tout le monde était dans la crise. Bato nyonso bazalaki na Elle bokauki. était dans l'abondance. Kasi ye azalaki na kati ya botondisame. Tout le monde cherchait la pluie pour avoir à manger. Bato nyonso bazalaki koluka mvula mpona koluka Elle, biloko elle ya avait kolia. à manger sans la pluie. Ye azalaki na biloko ya kolia pe mpula ezalaki te. Fais l'exception. Yo zala moto achami Fais pembeni. l'exception, ma Zala soeur. moto oyo achami pembeni ndeko On n'a mwasi. jamais entendu dire Nanu bayoka te que koloba. quelqu'un dans ta Ete situation moto moko na kati ya lolenge na a yo. pu vivre telle chose. Ye abikaki Si ce n'est toi, soki eza yo te. tu seras la première. Yo kozala moto Tu oyo ya feras yango. l'exception. Oyo akochama pembeni. C'est la grâce qui est ici. Yango wana ngolu oyo C'est eza l'onction awa. qui coule. Makila na de ngai ezosopana. l'exception. Makila oyo ya kochama Et c'est pembeni. tellement exceptionnel Pe yango eza penza ya motu ya que tu mingi. risques de perdre des amis. Ete yo baninga bakokima yo. Pourquoi seulement à lui? Kaka mpona nini ye? Comment cela est-il arrivé? Ndenge nini yango ekomaki? Comment a-t-il prié? Ndenge nini ye asambelaki? Je n'ai pas fait une forte prière. Ngai nasalaki losambo ya makasi J'ai te. déclaré, Nga natatolaki, j'ai cru nandimaki, et j'ai signé cette parole est accomplie. pe nalobaki ete liloba oyo ekokisami. Les gens seront étonnés. Bato bakokamwa. Ma sœur, Ndeko mwasi. ton mariage étonnera. Ok, libala na yo ekokamwisa. Ton mariage à toi, Libala oyo ya yo. exceptionnel Yango ekozala oyo echama dans toutes pembeni. les étapes. Na kati ya lolenge nango nyonso. Même dans ta famille, on dira, Atako na libotano bakoloba. elle est particulière. Ye aza oyo achami Il y a pembeni. la grâce de l'exception. Ngolu oyo abochami pembeni. La grâce de l'exception qui Ngolu plane ya sur nous. bochami pembeni ezosopa na likolo na Dans biso. quelques instants, Na mwa tango moke. toi-même tu sentiras Yo moko que okoyoka. tu commences une marche exceptionnelle. Ete yo obandi etamboleli moko ya bopeke. Oh, j'allais le dire en anglais, you will feel it in your body right now. Ok. Tu le sentiras même dans ton corps maintenant même. Yo koyoka ngo ata na nzoto no sikoyo. Tu le sentiras Okoyoka dans yango. ton corps. Na kati ya nzoto na Parce que yo. l'exception, Po ete c'est yango eza kochama l'exception. pembeni, kochama pembeni. L'exception, Kochama c'est pembeni, l'exception. yango eza kochama Ce n'est pas pembeni. par ton effort, Eza te na makasi c'est na parce yo. que Dieu veut parler à quelqu'un Eza po ete nzamba lingi aloba na moto qu'il moko. fait de toi l'exception. Ete azosala ete yo ozala oyo achami Il veut pembeni. montrer à quelqu'un Alingi alakisa na moto que moko. toi, il peut te changer Ete yo akoki de kobongola manière yo. Na exceptionnelle. lolenge moko oyo echami pembeni. Non pas toi, Kaka te mais yo. sa grâce. Kasi ngolu na ye. Au nom de Jésus, Na kombo na Yesu. que ton nom soit sur la liste de l'exception. Kombo na yo ezala katikati ya bato bachami Au pembeni. nom de Jésus, Na kombo na à Yesu. tous égards dans ta vie, Na lolenge nyonso na bomoi na yo. l'exception, Kochama pembeni. Alléluia. le souffle de l'exception. Mopepe ya kochama Rakaba pembeni. shekaraba inderebeke. Eko rokobo shika inda riba ikerekebeshe. L'exception, ma soeur. Kochama pembeni ndeko mwasi. Un traitement d'exception. Kosalela ma oyo echama pembeni. Partout où tu Na passeras, bisika nyonso yo tu koleka. jouiras d'un traitement Yo d'exception. okobika kochama pembeni. Partout où tu Na iras, bisika nyonso tu kokende. seras traité de manière Yo exceptionnelle. bakosala lo lokola moto oyo achama C'est pembeni. une marque qui est sur toi. Yango wana nde ndanga oyo eza likolo na yo. C'est une marque qui est sur toi. Yango wana nde ndanga oyo eza likolo na Partout yo. où tu seras, Bisika nyonso oyo tu, kozala. tu seras traité d'une marque exceptionnelle. Bakosala ete ozala moto oyo achama On ne pembeni. te traitera jamais comme tous les autres. Bakosalela yo te lokola bato nyonso. Et il en sera ainsi pour toute ta vie. Pe ekozala lolenge wana mpona bomoi na yo mobimba. Partout où tu iras, Bisika nyonso yo tu
kokende. Et je prie maintenant Mpe nasambeli sikoyo. que cette grâce touche tes enfants. Ngolu wana esimba bana na yo. Une famille exceptionnelle. Libota moko echami pembeni. Dans tout ce que tu Na feras, oyo nyonso yo kosala. dans tout ce que tes enfants Na feront, oyo nyonso bana no bakosala. partout où ils Na iront, bisika nyonso un bakokende. traitement exceptionnel. Kochama pembeni. Même si tu ne crois pas, Atako soki yo zondima moi je le te. dépose sur toi. Ngai na tie yango likolo na yo. Même tes enfants te diront, Atako bana na yo bakoyebisa voilà yo. ce qui est arrivé aux autres. Tala oyo ekomelaki bamosusu. Voilà comment les autres évoluent. Tala lolenge kani bamosusu Mais bazokende. pour nous, Kasi pona biso. d'une manière Na exceptionnelle, lolenge moko echami pembeni. voilà ce qu'on a fait pour nous. Tala oyo basali pona biso. Il en sera ainsi. Ekozala bongo. Et quand on donnera des exemples, Tango bakopesa ndakisa. tout le monde a souffert, Bato nyonso banyoko. tout le monde a eu des problèmes, Bato nyonso bazoki makambo. tout le monde a été bloqué, Bato nyonso bakangamaki. tout le monde a perdu quelque chose. Bato nyonso babungisaki eloko Si moko. c'est né, hey, Soki eza. si c'est né, toi tu ne seras pas Soki victime. eza. Tu ne seras pas victime comme les autres. Yo likambo yango ekokwelela yo te lokola basusu. À tous égards, ma Na soeur, lolenge nyonso ndeko on mwasi. verra l'exception. Bakomona kochama À pembeni. tous égards, Na lolenge qu'il en nyonso. soit ainsi, Ezala lolenge au wana. nom de Na Jésus-Christ, kombo na Yesu qu'il en Kristu. soit ainsi Ezala lolenge wana. par le Saint-Esprit. Na nzela ya molimo mosantu. Oui, ma soeur, Iyo ndeko mwasi. l'exception fait que Kochama pembeni ezosala tu reçois ici ce que les autres ont cherché là-bas. yo ozoswa awa oyo bamosusu balukaki kuna. Alléluia. Tu reçois ici Ozoswa ce awa que les autres ont cherché en Amérique. oyo bamosusu baluka na Amérique. Tu reçois ici Yo ozoswa ce awa que les autres ont cherché en France. oyo bamosusu baluka na France. C'est exceptionnel. Yango eza oyo echami Personne pembeni. ne l'a vécu ici. Moto moko te abika yango Si awa. ce n'est toi, Soki eza yo te. que Dieu bénisse sa parole. Zamba pambola liloba na yo.